na Congo na biso oyo komi poyo zwa musala surtout ceux qui relation penze ezate il faut leka na moi etumbelo. OK. Naza femme mariée, mère de 3 enfants. Na banda randak morona mobile na. Elenga Moussala, oui, je suis une femme mariée. Mon mari est très responsable, il prend soin de moi. Et naza moi so na leki na bande de l'école, na lingara nazala, na dépendre na ngamoko. Donc na signé un contrat vendredi pour na banda Moussala lundi. Et on a zongi. Donc vous avez salaire. Salaire ezala qui a $300. Wow. Alors qui n'attend na obonga mana ki l'église na moni appel na téléphone. Nathalie Boué, les DG m'a appelé. Alors, aujourd'hui déjà, Moussala, ce aux amokolo, tu es bien qu'il y a aux autres lots, aux autres lycées lots. Eh, on a tout nié. Comment ça? Dans un lot, on a déjà non, voilà. Moi, je reste à ma campagne. Est-ce que au les caté, au les qui te passer un bon moment et puis voilà les lendemains bandi Moussala, ces messieurs. Aux autres ça y est donc Nazaki penza très mal à l'aise et puis bah c'est le même les gars qui moi trop n'a travaillé pendant 8 mois mais il y a facilité sur les équipes peut-être bateau bazana ba nerf solide peut-être mon cousin a maîtrise. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene osala pona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelina oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo to wana yango posa 1 euro no to wana yango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to wana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mutu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose pour sali yango zamba pambola bino. Bienvenue dans Nouvelle Tendance Télévision. À la présentation, vous avez Brandy Diba, double brassard, maestro, la princesse à papa, la perle rare, DGV Vitesse à famille. Heureuse de vous revoir encore ce jour. Merci de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez pour ne rien manquer à la cloche. Commentez, likez, partagez votre magazine Vérité et Réalité, mesdames et messieurs. Ndenge ka to solar na bino to esara bino ke sokoza na makambo ko bomba te yaka o partager na biso na Vérité et Réalité makambo o ekomela biso na kati ya ba vie na biso social ndenge to zalaka. To esara bino toujours magazine na bino zalaka wana pona ko informer bino makambo nyonso elekaka. Kosekate libange zuchaku yondeke kosekate parce que ba problème est comme la rabiso. Merci na ba parents, merci na batu o nyoso bazalaka na courage yako yebisa biso makambo oyo bakutana kanango po ete biso pe to bakozwa mayele na expérience ya ndenge nini te kotambola nango na vie. Alors Vérité Réalité, merci na tonton Jordan, j'espère que tozo kende bien, pourquoi pas mon boss Alandele yepenzambe apambola e makasi. Alors Vérité Réalité, mesdames et messieurs, to yambi bongo nazanga moko na plateau, to yambi bongo madame moko no eba kopesa mbote o ayeli biso pe basango ya kopesa biso bwanya to pe sagesse na ba vie o tozo continuer na yango no eba kopesa mbote et puis to déclencher Vérité et Réalité. Bonjour madame. Bonjour.
na sepeli makasi koyamba na vérité et réalité. Donc koki koyeba kombo na yo. Kombo nanga Madame Florence Meta. Merci beaucoup Madame Florence Meta. To bandi ete tozomona loboko kuna ozali femme mariée. Oui, oui. Merci beaucoup Madame Florence. Likambo nini oyo ememi yo na kati ya vérité et réalité? En tout cas, likambo meminga na vérité et réalité. Eza makambo na kutana kinango. Na ba makambo luka musala ka ndenge ezalaka. OK. Tellement choqué kinga makasi na préféré kina partager yango na batu mususu po pesa biso pe ba mayele pesa na batu oyo batikali pe mayela koko mikuta na situation lokwa yanga ça et a cédé donc voilà. Ah merci beaucoup maman, vraiment eza makasi ndamba pambola yo pona likanisi oyo boza vraiment ebelete. Alors tokoyi kolanda histoire ngoto yeba ezali nini oyo komelaki yo? OK. Naza femme mariée, mère de 3 enfants. Na vanda randa kumorona mobile nanga. Na tangi na si ba étude nangai. Oui. Na lobaki na tenté pe chance ya musala parce que déjà er otangi aussi si ba classe na yo diplôme na yo servir dans quelque chose. Na lobaki na luka musala ndenge ezalaka. Na kende ko luka musala. Quelque part camarade nanga moto a branché kinga. Er na komi na place ango. Ezalaki na ba test il fallait ko sala. Excusez pardon. Excusez balandi ya télévision. Moni batu mususu ba mesana bango koleka na TVT bazo ki na un peu rapide. Maman, oyebi que tolingi d'abord tu eba oza femme mariée, olobi mère de 3 enfants. Musala yango yo moko ka ko vandi boye to mutu mo ande ko pousser yo okende oluka musala ou bien zaka motivation pour parce que so oza déjà femme mariée papa sala déjà nyonso et bon suko elenga musala ezani. D'abord, Elenga Moussala, oui, je suis une femme mariée. Mon mari est très responsable, il prend soin de moi. Et naza moi son aleki na bande de l'école, na lingara nazala, na dépendre na ngamoko. C'est vrai que mobile azo sunga, mais ko zala pena, oza moi c'est pour ozo soutenir na katia foyer na yo, c'est le plus important aussi. Donc motivation na ngezaki ke nazo luka Moussala pona sunga pe mobile na donc tous à la deux. Très bien. Tous à vraiment 2 personnes autour de ça l'équilibre dans la carte à foyer. Merci. OK, ouais, voilà, merci d'accord. Ezaki volonté na yo moko. To kanisa ke msusu tata mwasi mtazo tindika yo to basemeki hein. Non, ah merci beaucoup. Alors tant osiko yo okomi na makanisa zo musala nde toko continuer. Na komi na makanisa zo musala na yaki okende na ezaki agence ya ba voyage camarade moko ndenga branché kinga na yo kende kuna. En tout cas c'était pas facile parce que nakutaki batu tellement ebele biso moto yebi na Kinshasa nde misale komi pasi na Congo la biso emploi ezo ya mutu nyonso arocha mutu donc ngape na chaki mutu kaka ndenge ezalaka nakutaki pe batu ebele tellement nalekaki na nzela mutu na kei kuna bapesaki nga pe test na sali ba retenir nga bon na komi wana ezalaki na ba moi test moko ndeza moi bapesi yo moi papier moko komi moi CV demande d'emploi moi ba question ndenge ezalaka on interview quoi. OK, ça s'est bien passé. To silisi wana ba esinga on va vous appeler rentre nazongi nanga pe ndako esali moi 2 jours ba bengi nga lisusu na leki su na agence ezaki pona signer contrat na signer pe contrat na ye kozonga donc na signer contrat vendredi pona banda musala lundi na zongi donc ba salaire ezalaki à $300. Wow, salaire ezalaki ya déjà oki $300. Ça va déjà na bamboko tema penze kitaki na yo kozonga na ndaku ezalaki bayebisenga réunion moko ezala dimanche ya baengage nyonso na babiso bato bakokota biso ya sika toza na réunion parce que mokolo agence ifala voyager ayeba makambo nini ndenge alingaka tika bamakambo na ye tokomi dimanche malamuki na ntongo na obongama nakende église namoni appel na telefone natali boye le DG m'a appelé na ndimi oui allô chef
tu bandio solo on a tu oui je suis à la maison tu fais quoi non nazo bonga mapo na ke l'église o ebi ke le bozo banda musala na oui oui na ebi ke le bina banda musala alors aujourd'hui déjà musala ce que oza mukolo tu ebi ke ya ozo eloko fo zongi c'est eloko on a tout nié comment ça dans un eloko on a deuxième oui déjà tu sais bien que tu es une belle femme et tout oui je sais je suis une belle femme une femme aussi mariée très bien oh non aujourd'hui eloko aujourd'hui musala alors au retour tu veux me laisser comme ça même c'est nazana eloko au pesa bino au retour eza na bando retravailler na tia maele en place que na travailler bien na musala oza mukolo ozo comprendre nini nazo lo bon na linga kokota na ba penser niti na en tout cas nazo comprendre te bolimbo lo ba nini boza un peu clair na voilà non voilà moi je reste à ma campagne est-ce que okoko lekate oleki te passer un bon moment et puis voilà les lenzo bandi musana messieurs d'abord je suis une femme mariée et ça yango ndete zo empêcher ngana sala acte yozo lo bana mais na respect na ngamoko d'abord étant que femme étant que moi si yo na se sacrifier à kotanga je sais que na kata société na bino donc maele na ngande kozalanger pona sala oyo lingi alors na ye ko pesa maele na ngana zo sunzo to na pesa yo si ezaki moi sino est-ce qu'on peut permettre le bana moi sino ba lo bani makambo zo lo bana ngana non voilà oza makambo makasi et là oza simple est-ce que oza mutali boso na ebisi bon je comprends que naza peut-être mutali boso te c'est que oza en habitude au sein on a ba femme mariée déjà voilà. Oh non attention que ça la bon est-ce qu'on a oyebisa yo na ebisi malheureusement je ne suis pas ce genre de femme je ne suis pas intéressée bo garder na bino offre na bino na boyaki na ye kozonga le lundi pe na bandi pe musala na bandi ko travailler 1 mois 2 mois en tout cas na travailler et yo sala ki ba concours moko e yaki su na musala na chepe mutu na yo zo pe na concours ngo ni ça donc concours ngo zaki déjà bo matamwa ba grade concours ngo sili wana ba kombo pe bimi fallait ce qu'on mata grade chef ayo benga nga lisusu non voilà makambo no nyonso yango na mesa makambo no nyonso yango na mesa donc po o mata grade wana parce que déjà so mati grade salaire paye mata donc il faut vraiment tout oyo eza penza dona asinga penza liboso to kenda na ngo bien tellement sala ki déjà ba concours no zuba blo no so bandi musala mais encore eza makambo promotion donc ozo pesa ngapi na au retour na pesio donc bon na skala ki vraiment na équation déjà wana na meke na bande ko subir ba injustice au mona moi ba prime ba blo mikie baninga bazora yo zora ngote poka chef oza na poser le moko boy pa na yo ozo pesa yete donc na zaki penza très mal à l'aise et puis ba harcèlement les gars qui moi trop na travaillé pendant 8 mois mais il y a facilité sur les équipes peut-être bateau bazana ba nerf solide te mutoza na maîtrise te tu allais céder je ne pas céder parce que na garder ba valeur na tant que femme étant que moi sur aleki na bande de l'école na zana neloko na mutu na je ne peux pas céder donc voilà na conclusion na ngezala ki karakyo pour na zala l'aise c'est que na tika musala voilà donc na yaki kozwa décision ya kotika na tiki pe musala ngo yango wana na obaki esukela ngamo te eza na ba makambo ezokutana na bato na ba misala basi bazo céder surtout biso ba femme mariée le respect eza lisusu te na ba femme mariée au moins na mutu na alliance mais bazo ligner na nzela ça montre que facilité eza plus na ba femme mariée donc je dirais na ba genre ba situation oyoyo ça ne serait pas bon yato cédaka pour céder lobby nango peut-être on se retrouver entre soit na zemi to na malade alors partenaire na yo peut-être ya zo protéger mais yo protéger été donc au détruire foyer na yo et na lobaki expérience on a me kampe ko partager ngona batu pe ba o batikali peut-être za na basi mususu déjà baleki na ba situation oyo azomona ndinga otika souté pour déjà faire goûter mutu pour la première fois et ba que il y aura la deuxième fois
Organisateur qui n'est pas sans kamba, mon reçu à la mort, non, qui n'a les beaux soutouki, beaucoup vivre en relation normale. Aux ans mobile nandaku, mais libanda pour aux mobile moussou, ce n'est pas vraiment bien. C'est pour cela, n'a qui to partager yango. Bon, moi, on va aventure, tes amis, on cambozo, les cas vrai. Et ça, basi moussou, na misa, baro, roti comme ça, t'es pas monique, mbongo, ils ont, mais bazo vivre dans la situation, oh. Déjà, boss, quoi, ça que, il faut ça, les yango, pose la promotion, oh. C'est que, bateau, baza, on a bé, basala, yango. Yango, la, mata, ba promotion. Yango, la, nga, la, koka, ki, na, nga, te, na, mona, ki, ke, natika, la, nga, moussala, vie, sou, ki, pe, ka, wana, te. Donc nzamba zo bombele biso makambo ebele liboso donc oya obebisa venir na yo te mpona mwa eloko moko ozomona kaka la miso nozomona yango bien or que oza makambo ebele nzamba abombeli yo donc mwa histoire na nga eza wana. Merci beaucoup maman Florence, eza vraiment pasi pe mawa ya koyoka na ba 100% ya basi ya mabala oyoke basi ya mabala mosusu baosede na bango boza vraiment ebele te ya komona dengo za boye o zalama ferme oyebisa pena que en tout cas moi je suis une femme mariée o boyi pe musala ya $300 bi ke yo zaki na souci wana en tout cas boza ebelete mais félicitations d'abord et puis pona basi sikoyo maman ndenge tangu ozwi choc wana est-ce que ozaki suna courage wa betela sous papa ke tala kutozana raison pesa sous papa o pesa sous papa raison que nga moko d'abord naokaki soni namonaki aza na raison à 100%. Nabombelaki ye moi 2 jours donc nazalaki obligé ko avouer vérité. OK. Nayebisi nga eza makambo biso tozomona na bamisala tozosala ozomona femme mariée abimi na ndako mais akomi na mosala akomi na fille normale azongi na ye normal célibataire ao se comporter ndenge alingeli na racontre yo te kozwa musala mais na Congo na biso oyo ekomi po yo zwa musala surtout soki relation penzi eza te il faut leka na mwa etumbelo donc c'est un peu ça. OK, merci beaucoup Balanzia. Nouvelle Tendance Télévision, vous êtes nouvelle à la chaîne. Nessa Rabino toujours cliquez à la cloche pour ne rien manquer, partagez, commentez, likez votre magazine Vérité et Réalité. Un grand merci à tonton Jordan Ouadosa la Kengana Zala. Ezala ki bongo lisolo ya maman Florence nenga betel biso vraiment en tout cas baza ebelete ya komona ba femme mariée oyo ba se tenir ferme bongo et kazolu comme ça là à soutenir mobaline mais en retour boss azo sengaye babima ensemble et puis enga zelo moko cachette mais ngozo mona ba réalité mususu zo komela basa mabala apesi nzoto na epoazo musala na sima na yango po amemi tina zemi na kati ya ndako libala pe papa pazo ebate ke zemi o azana ngo eza ya boss ya musala na yekuna vraiment eza ba réalité moko bone esa rabino libanga zu chakuyo ndeke ko sekate ba problème o bino bokuta na kana yango merci na ba maman nyonso bazo ka force pe courage ya roya ko betela bino masolo na bango oyo bakuta na li nango yango maman Florence abomba ki yango te ayaki pe ko partager na bino expérience oyo mbala mususu batu mususu ba sedaka basi mususu ba yebi ka céder a yebi sa pe mobali na yete mais ye en tout cas zalaki ferme côté na yepe à Monique non c'est mieux veut azanga ne musala abatela libala na yeke andima musala pe à s'exposer pour soka petit pour la première fois et zalambala mokote deuxième fois pe ko zala pe car pour si bosali nango y a rien du nouveau bosali déjà pour la première fois deuxième fois pe ko sala tire comme pas habitude. Donc, vraiment, un grand merci na maman Florence. Merci beaucoup, Nayo. Nouvelle Tendance et remercie aux Vérité et Réalité pe remercie Yonenge. Osu courage, yakoya, ko pesa. Ni solo. Un grand merci à mon boss Alain Delier. Un grand merci encore à tonton Jordan, tonton Gédéon, tonton Corné Atazate, Bambote, Babik Salam et Komeli Bino. Alors, bon, continuez toujours beaucoup s'abonner, bon partage. Beaucoup na réalité magazine réalité vérité réalité bon bango pona bino mokote bo partageaka bo commenter bo liker na sepela na bino mingi dire quand ku merci mtazala rawana pona ko partager émission un grand merci encore à partir de jeudi ba y pas ça rawana pona ko soutenir émission na biso magazine na biso. Alors restez bien botika la malamu nzamba pambola bino tokuta na bino na mbalasima na vérité et réalité votre magazine de chaque jour. Au revoir.
Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela et local ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo zeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela ngo ça des jours atabatie le loko moi cuire mon corps c'est bon oyope anti-poison donc ce que ata ezala kati et longolango alendele mikolo somme nabité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison oyope anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayimdeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga ba parents bazate vinanga pasi est-ce que koko fait la baboti ezali sumu kozanga baboti est-ce que ezali sumu voilà na ko pesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene zo sala pona bana tala musala munene zo sala pona bana oyo mokiletiki ebwaki mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to ana ngoposa 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtunyo soja ata likanisa ko sala quelque chose pour sali yango zamba pambola bino. oyo bando le passe na sima na nga na yebaki na nga te pona koza makanti mabe to pensement mabe pona mama na nga na koza na ngo te mais ezaki bolingo mo biso mama ndeko kolakisa nga ezaki bolingo intérêt donc komaki dako sepe na mobile na nga mais nga nde na yebaki te yo po bando constater te quand même des ana yamsusu e fandeli na bango e soleli na bango yo bando la na te ozaki na confiance que maman oui ok comme idée na quand même maman bimana asepela mbalo ozaki te ezaki te mais bande ko bimana bango nde ezaki nga mo ko bimana ye ko to ko ke mo place mo kangisa ba photo nanga to komena mo ba limite pourtant pas to ko va na ezaki ko même ke taminge ko mena mama pour moi nebika keza ma musala ko pa mema mutuka a mema mama na place mama so chauffeur mususu ba futa mambo ngoni zunga pa na biso na sens wana ok donc aida ki mama quand même na bébé ya bandai ko ye moko bo abandai ko sala ngo ayibiki aosunga mama bokilo na ye donc maman aboti mwasi na ye mais maman na biso ndi azaki na intérêt moko bo déjà pona mwa mbali wana mais nga pe na yeba na bandai pe ko comprendre te mais bo va na ndako bo bozali sanga moko
hein bilo mo un moment manifester ngana komona kaka maman protéger nga obatela ngai donc nakokanga na kaka na mobile te saki na abali ngai. Donc maman va la mouvement na bino. Donc alingi te quand même yo okanga ma mingi na mobali. Donc il y a ça besoin quand même boze la ti li bala ndeo. OK. Maman va la penza. Abande ko landela na makasi. Ngana ebe ke sa bolinga maman na mwana ye mais oh maman salinga. Donc pour non le bon bonon yeba te. Donc son nzambe ti na kufa. Bon. Ya makamoko elekela mbongo nanga na sala donc ça va soutien nzambe nda sunanga. Tamba sunanga pena pesa nga makasi. Premier mesa son pour no beta ngo mais soki pa na bimi na beta ngo po. Ese lo mozo shocking na ko kufa pende na tambola bona ko epe na kufi. Pour maman biso ateti po yoka mutu bweza ke passe. Pasi maman bambongo na ye. Yo na tala likambo na bombi yango. Ngande mna kufa. Yesa botanga ngana na botiti. Donc avenir ezana ntambu na nzira ni ko simba te na banzira mususu. E ko simba yo na yake wana singa mo disungi penza papa. Mama yo singa nzela abina ya fana ke Chine. Mais na Chine kuna lo pa tozana ba porteur te e singa na kene mobile na yo ou ake ko sunga ngai. Ngapene bisi mama problème ezati. Yo mo yebi asala damu sa malamu. OK, neza pomité, maman bando landele pas dossier. Alandeli abimisi les visa, abimisi les passeport. Na pense mobile na ebi oyibisa ye mobile na bisi ndebo okende bozo kaza bien. Lokona maboko toza mwa mbongo ndambo. Les avantages orso ba pe mwa ndamba biloko na biso ya koteka na ndambo za pona libala. Po vika ezaki yo kesela ka muntu kesela muntu toza pe bato. Un jour à Colombo, puis attendez qu'on aille. Quoi ça peut na bana ya na ye bazali. Mais ceux qui m'ont dit déjà tu na place nous faut vous alla honnête. Faut que vous appelez ma yele. O c'est la ye mais ozo préparer pe wa yo moko wa continuer pe ça ye mobile. Azu pi tante bazo ki nzela bakena mama. Bakepe kuna to sola na biso dans les bons na ebike kuna bakozala na chambre na ye. Pour maman za bokilo ya za mwana a mobile na ngai et ozo moi tant baye tozaki moi dans les bons parce que vu que ko vanda vana mobile to vana ye bakendaki papa basolaki ba 2 mois. OK babilo pe basombi baye pena normal na opesaki ya biso pe asombi tant baye mais ko tala moi mobile kimia pena zaki nango azaki nango suta comme le ko la moi moi qui pabité moi comme ko sala ye nga kutu pona nga comme ko ndetse ko fonga mai moi mbali yo nge sala ye te ki akoma poza ki comme moi pe 2 jours ya te to kuta te o bengi ka bo mo ba raison nga pina ki bo moi sna nga moi mbali na ki ba apa nga zu moi stonde ko to vivane bongo te nzo kaneza comme ki raison moi ya ko meka ko kima mama na yo luka etanki na mwasi na lukie to vandine pa to vandine na pante to kutenga ka place mso ndo sola biso mbali poif aloba nanga vandi abando singa nga pardon solela na osinga pardon na loko o non expliquer nga yango te problème ngo ezanini en tout cas pour expliquer nga loko ezo biso mwata nga pe fiki na mwasi na il faut ebisa nga problème o po ozana loko monte ko lekelo sanke nga na yeba nga fona yeba po nga na mwasi na nandi ayo vansanga ndenga landila mama kamunde babima na mama bakumana boda mwasi na mobali abanga ko ebisa ngata musunga ko tomboka fami ko panzana nandingi mama zoki décision ba kende Chine il paraît bazaki chambre moko na mama donc kuna bana Chine ba verbe na mwasi na mobali o ezaki mutu nyonso kuna confirmer bon ki baza mwasi na mobali en tout cas et déranger kinga donc nazo pas trouble mental donc pour ndimi loko yo na kokia kondima ngoka na facilité boete po mama na ngai mama penza ya ngai mama bokolinga atangisi ngai donc mama penza so na wapena mama seke mama na lo monte na singa pa mama abiso erata na problème moko te ki na za nango mama abiso akota on tete zati
totikaka un mois epesaka makasi papa totikaka na un mois mariage na biso me na ndako mpenza mama mpenza obela asa bafièvre mo bacaprice mo boye me likanzi te mpe mama akozala na zemi nzambe na ngai mama akozala na zemi po age mama aza yango kondima te ke akozwa mwana akozwa zemi potanga ngamona nde na zamba mama na zemi ya mobali na ngai mama na zemi ya mobali na ngai donc tant nyonso bazalaki wana ti bakomi na niveau ke mama na yo akoma na zemi mais otuni mpe mobali te réaction ya mama ezalaki nini ntango ye aza na zemi mama azoloba nini sikoyo po ayebi jaki bino kozaka kotikana na un mois na bino esalama ayebi se mama balongola mama boyi alongola zemi te po age ya komi nanga kolongola zemi te po akoyo akufa oui donc mama ndimi tozala na biso bambanda na biso mbali na ye noyeba te no explike bato nini noloba nini poza na bato bazwa bainvitation bazali oyo bazwaki da bazali Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. Aux ba défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bolingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata ezala kati et longolango alendele mikolo som na habité mindele ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndengana na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.